Nadine Mukendi, Nadine Mukendi, Nadine Mukendi. Nabengi yo mbala boni, nabengi yo kaka mbala moko, na prononcer yango 3 fois. Bon, liboso na banda, na félicité ba chinois, na ba chinoise nyonso, bazo sala intervention na ba direct ya Karine Mokonzi. Na kosa bino te, ezo sala elengi. Mutu na opinion na ye, mutu na maloba na ye. Mais ngai personnellement, bopinion nyonso, na elobeli nyonso, ezala ya mibali, ezala ya basi, ezala ya bana mike, ezala ya mikolo. En tout cas, ezo sala elengi. Yango bozomona, nazo kote na direct, ti na suka penza. Bon, lobi na suki seki na suka te, po tangu wa lobi, muta koma CG, o balingi Karine sala. Bonga na okomani. Na komika mabela Karine Mokonzi, CG onga na lingaki, kosolola. Mais bon, lokola mutoyo, azago tala ba contrôleur koto azago tala ba commentaire. Alongoli yango, amoni nga impoli, je crois. Soka amoni nga impoli te, c'est qu'il faut zala. Mwana mobali, oyo na vi na ye, akokuta na susu na mabele, neti ya Karine Mokonzi te. Soka aza mwana mwasi, en tout cas na pesi, Angeli na Jolie, mbote, na préféré ye, azanga na etolo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ndeko na biso Nadine Mukendi, en tout cas, azali zéro faute. Azala mayele moko ya kosakana te. Soki akomi conseiller ya Karine Mokonzi privé, bon, ye moko te. Po soka zakaka ye moko, wana ki Karine baby. Mais soka komi moko ya ba conseiller. Ndengi ba konza mboka bazalaka na ba conseiller au moins 10. Soki Nadine Mukendi a komi conseiller ya la baronne na batela koto. Moko ya ba conseiller ya la baronne. Bandeko, ekozala bien. Aza penza mayele ya kosakana te. Bandeko mosusu pe ba intervenaki wana. Oyaki pe après Nadine Mukendi. A son opinion différent na Nadine Mukendi. Alobaki pe asepelaka na elobeli ya Nadine Mukendi. Ye pe akokozala conseiller ya Karine Mokonzi na baite soso mosusu ya ndenge mosusu. Yango nazoloba na bino, bato bazosala ba intervention, bato bazo participer. Eza kuta intervention te, po awa mobulu moko te zawana. Likambo moko pe teke ya bitumba, po baya ko intervenir. Ezalaki kaka, boya to solola. Solola bien. Migeniema, solola bien. Awa Karine Mokonzi, ye moko akoma royaume. Fo solola kaka bien. Ezalaki solola bien. Batu bazo solola penza kitoko akosakana te. Bandeko, Nadine Mukendi ya mayele mingi. Soka za moko ya ba conseiller Karine Mokonzi esimbi. Bien sûr, na banda ocha ba commentaire, neti na komaki ke, pona ngai mwasi lokola, Nadine Mukendi, soki na bali ye, na ozana problème. Oui, c'est vrai parce que, aza mayele leka, ngai kaka te, mibali ebele, po mwasi lokola, Nadine Mukendi, soko za mutu moko kosaka te, pona mibali ya lokuta, akoka na ye, soki baozana guerre.
Mais pour mibali oyo bakosaka moke neti nga nalobaka vérité 90%, nakosaka kaka 10%. Alors bandeko, mwasi lokola Nadine Mukendi eza problème mpona biso ba autovivre po mayele eleka sikoyo 10% na nga kokosa ekosimba te. En plus lokola nalobaka vérité, ntango ya kotanga mémoire na nga alobi na nga papa bana boye ekopesa boye, réponse ne kozala juste. Nga naza susu zoba. Bon, zoba ya bazoba te, naza première zoba bale premier. Na comprendre makambo Nadine Mukendi azoloba po makambo alobaka eza juste, zéro faute. Alors bandeko, bokanisa bien nga papa Robo na bala neti mwasi lokola Nadine Mukendi. Eske na uvanda susu ata na balabala natalaka bote ya basi ekozala pasi na direct soki nazotala Karine ye mpe azotala soki atoningo ozotala nini nga nalobaka toujours eloko na bandaka liboso mabela Karine. Alors wana akogangela nga te akosilika te me nayebi likambo akopesa nga antuka ekokoma na bana kotala na nga kaka likolo nazokaka Karine natya beko te po basi wana soki omelaka 3 biere zala sire okokoma na moko soki tokebi te atieli yo pompi oyo batelaka biso masanga na bar azotiloka verre moko soki otuni ye mama na bana koma alobi ntango bokendenge na bar na poto batiaka masanga nani na verre alo melaka verre moko mpe makambo so akoloba na nsima moyen na invente bandeko eza te po cerveau aza nango kapasité mayele aza nango wana mpenza soki aza conseiller tala nayebi titre nete mama Suzanne aza wapi akei wapi mama Pasteur ozokaka biloko Nadine Mukendi nayebi te soki aza nani me lobeli wana atuka soki azangi titre na kokamwa fo azalaka na titre mabombi titre na ye elobeli ezolakisa Karine Mukonzi aza na motu ayeboloba même ndeko oyo aya koloba makambo différent na Nadine Mukendi afélicité Nadine Mukendi alobi bien Nadine Mukendi nalandaka ye nasa compte makambo nete alobaka ne bien aleye pa pesa opinion na ye en tout cas elengi badireka Karine Mukonzi. Bon kalobi na pasaki kaka jour ya kondima kaka boss moko abeda chou toujours surtout ye moko ndenge abokaka cri yango toujours aza na raison toujours fo ezalaka abeda chou abeda chou yango wana bandeko Nadine Mukendi bokamwa te bolobaki papa Robo na ba Nadine Mukendi komi émission oui bato bongo bazwaka bango rare bon bino mpe boza rare mais Nadine Mukendi en tout cas Nadine Mukendi en tout cas te bato ebele balandaka basantiraka ye oyo azoloba moto mosusu bongo soki aza professeur ate ozalaka zoboko kozwa po explikaka mpenza akobandela yango 2 fois te me oyoki yango po makambo alobaka nana ayokaka te biso nyonso toyokaka ata bandeli nango 2 fois te ekotaka biso mpenza na motu eke na cerveau ti na libongo. Karine Mukonzi aza mpenza na bato poka Nadine Mukendi wana aza mpenza na valeur akosakana te nde maloba na ye yango wana fo kosengaka merci na Nzambe, merci na icône Karine Mukonzi, merci na mama Charlotte na bapriere mpe ndenge azali koteya mwana na ye tout le temps. Mama Charlotte mpe na alobeli titre na ye te me ye nde mama Pasteur na biso
Bon, Mama Suzana, yope kuna na pesio mbote. Uzana mabete. Likamba titre nde. Yango nde. Tozo lingame. To découvrir nango na maloba. Ndenge tozo luka siko titre. Ya Nadine Mukeni. Asana titre nini. Po elobeli wana suka. Suka. Ka papa robo. Nako lobelo mosuste. Kaka ya Nadine Mukeni. Pena bakisi. Toujours. Boss moko kaka na mokili oyo. Oyo nga papa robo na yebi. Toujours. Abela show. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.